nyonso bozolanda Stéphanie La Rose awa na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show, les belles dames. Ozalinda kunayo, bienvenue. Nenga d'abord, merci na bino nyonso botala kangai. Merci na ba commentaire, merci na ba message na bino, merci nzambe apambola bino nyonso. Nande bo banda kinanga banda na bandi na YouTube nanga tina comme lelo ça fait 2 ans que la saline na sala YouTube chaîne nanga botala kanga ça fait 2 ans les belles dames. Oui, mikolo vome kembangu na senga bino so merci de bozaka abonner la chaîne nanga pour pesa kanga confiance mingi. Nzambe apambola bino nyonso et na souhaiter bino ba joyeux Noël bino nyonso zotala ngai bisike kozwela les belles dames ko bosa na te ko sala ta prière ko senga nzambe merci parce que sali biso grâce ya komona yango nabi ke yo komona yango ngapi na komona yango pete komona 2017 na grâce pe na ngolu ya nzambe merci na bino nyonso lelo na ye awa kolekisa bino maquillage o nazali nango bonelongi nanga les belles dames bobi ke zali ta ba fête ta Christmas na ta Christmas za kablo kominga zo ngenga na balabala na bi pourquoi pas na maquillage o bozo mona bomunoko nanga ezala penza engengi c'est les belles dames donc munoko na sa yango vraiment engenga kaka to bomma na sema donc yango na ye nango awa boye na koloba mingi te na kotika bino ko bolanda merci eloko liboso ona ko pakola ezali bes ezali ya NYX na bes o mingi na pakola ngona elongi po elongi nanga ebimisa mafuta te apprendre na kosala concealer o ya jaune na palette o ya MAC concealer wana na lingango pe mingi po bomona ndenge ezobombanga ba tache noire apprendre na kosala la faux de teint o ezali ya MAC ezali NW45 na ninga faux de teint o mingi po ezalaka kilo te soko zo tiango les belles dames ezali vraiment pepele pe ekosala o elongi uniforme pe ekomiso bien apprendre to benda faux de teint na biso bien éponge pour bébé qui éponge za kana pour na ko aider biso pe na faux de teint pour vendre biso faux de teint très bien après notre retracer sur comment kiki les belles dames ma kiki tant aux tracer on faut penser aux à la série puis ma kiki to ça la crayon ya chocolat posant la présenter que c'est la crayon noir donc déjà bébé dans le bel ma kiki sur nos éviter dans notre vidéo on a tena ko tia pelien on a c'est ce que lingo mon na sala kama kiki nanga dans sala ma kiki nanga maintenant sala on a comme série pour na ngata ma kiki nanga ebeba parce que ma kiki sala carole moko ya munene na elongi na biso ce que ta ma kiki na bien tracé très bien au comment na kelongi na opé et que makito ko pe maquillage no ko bima bien. Et on a nazo benda sko makiki na concealer donc ba concealer on a biso ko pour les benda poser ya kala mais on tcha comme on a c'est donc non c'est la concealer aux appenza couleur à posonanga pona ebimsa makiki na vraiment naturel pe kitoko donc au benza très bien. Et wana na ochesko eyeshadow base ezala vraiment bien tant ozotia ba couleur na yo le belle dame otia na no base ya misu pona garder ba couleur na longtemps pe ba couleur na ngo ebima bien donc wana bomoni ki nazo sala couleur ya chocolat couleur wana chocolat ndena ko tia comme couleur na nga ya transition et na ko tia couleur o moi chocolat makasi sinon tia encore kabisika on a tia ki couleur wana so bo remarquer que nazo banda couleur na nga ya na coin ya misu kuna na coin wana nde bomundi na banda et na zozongela ngo sima le beda parce que tant to sala miss o to sala ngo ke couleur ezala mingi likolo et bima noir likolo ozo zala ka focus ke couleur na yo ya transition et bima couleur oyo lingi donc nazo baksa ka ba couleur nde bozo mona zo laksa bino wana pe na baksa ka besika on na posa ke couleur na donc ezo sala ke zo comme chocolat ya makasi donc ozo benda toujours dans des vidéos ezo la ki sur les beda. Après tu conseilles la eyeshadow base to benda ngo pona ko tracer nzela o to kopakola couleur na biso ya champagne donc yango nde penza important place o le benda ntongo zo tracer nzela wana be careful ke ebeba te poso ke baby okomona ke maquillage pe place wana ya misu ekobeba ko salela eyeshadow base ou bien ko salela concealer na o pona ko tracer nzela wana to zo pakola wana.
Et na kosa la couleur wana bomoni ya champagne na chango siko place oyo na dessiné wana et na ko chango likolo ya baisse na zo betango kaka wana na ko lekisa ngo place mon côté dans place wana ka bomoni ya pembe de place na ko cha couleur na ngai wana ya champagne ko lekisa ngo bisika o couleur ya mwindu ezalité donc lokola likolo wana to cheki couleur à chocolat makasi et na si to ko cha couleur makasi to ko cha couleur moko ya pete pona ebimisa maquillage na biso kitoko. Pe ko bossa te ko benda maquillage non le benda te déjà secret ou ko benda maquillage de salaka secret ya maquillage benda ngo bien pe wana bomoni kina bakisi susu couleur wana ya mundu o ezali ya chocolat na cheki liboso na otala ngo na brosse wana moke dans zo chasko ligne nga pona ligne nga e bima mundu ya makasi ndi bomoni ke mundu dango est quand même fort. Et toko benda lisusu ya suka obendi yango bien. Wana dosa la kiko, on a la kiko zali eyeliner. Donc na linga eyeliner o parce que ça ka facile pour na ko tracer ba wing line na yo. Donc to tracer wing line na biso et après on mona ke miso na biso c'est ça qui na penza donc ça li ka des couleurs en besoin na couleur on a chocolat makasi na couleur à champagne pour na Christmas pour na ba fête donc aux a moi famille na yo moi dina aux a pour ça te ka aux na pyjama te donc au sali mon maquillage nous quand mon photo na yo au tkali na souvenir na yo ya bien et on a nous pour la crayon nga ya kiko ya noir na c pe na ko zonge la couleur wana champagne na ko memango ti na coin wana pour efongola nga miso pe na ko susu couleur wana likolo o ya chocolat wana na ko chango siko na se ya miso pona e match na couleur o ezali likolo pe to ko chasko mascara na mundu to ko cha mascara belete parce que les belles dames boyebi que to ko cha fossile donc to che mascara na to che belete to susu couleur na biso ya champagne to ko chango likolo wana ya miso likolo makiki ndi bozo mona na pona efongola biso miso pe to ko benda bien pona tracer bon na te wana to koti siko na elongi na elongi to ko cha concealer mais na koloba mingi te les belles dents parce que na vraiment na rime tout tungisanga donc na ko tela bino musique awa après na ko zongela bino après merci. Eloko eleki bolingo eza te nga nasengi bolingo soki bolingo eza yokosala moninga mabe te olobi na nzela bolingo nyonso ekopesa mbela ngai ebuki bakomandema nyonso nasengi bolingo nalingi nalinga yo koleka nyonso yo namba wana nazala mosusu te nalingaka lokola yo nalinga moninga nanga lokola na milingaka sokozolinga moninga kosalema mpe tokoboma te okoyiba te yokokosa te yokotonga te sengi bolingo yango nde mutu yalanga bolingo 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 kasi bolingo te pona bolingo nzambe otikaki kita bokonzo kitila se jimi okufa pona nga mabaki yani akulusu mokonga na mopanzi makila tangi yawaleli eli la basabatani maipena aleli yawe pesanga bolingo bolingo ezali cle na nzela na lola nalingi nazanga fungola ta yaya namona kembo na yo yawelanga pesanga bolingo vanda kati na ngai na motema ezala na maloba te na misala na yo nde komonango mota mokila kondimanga lobi akowanga na ndimaki te kasi soki yo ndimi etikali eyalanga nasengi bolingo
pakoli engengiseli na biso poto ngenga pona Noël après na kozo poudre finition na ko benda yango bien pona ba trace mona na te. Na monoko na biso sikoyo toko tracer crayon na biso à chocolat bien parce que spécial vraiment maquillage ezali pona monoko comme tebiki na monoko to sala engengiseli les belles dames non na sala eloko beauté na chaîne na nga la Rocho ezali première fois donc okopa ko lasko rouge à lèvres venir sous nango na problème tena to tia rouge à lèvres oya pink na oya marque après na sala sikoyo glitter ezali col oya kana engengiseli la monoko donc opakoli col ndio sikozo ba engengiseli comme ko tia kolo nango donc on zo pokola kol ko wumisa te pona ocha bengengiselo pokoli kol mbala mo bandi ko tia ba engengiselo na pona munoko na yo engenga po te na période ba fête munoko na biso vraiment engenga ebima kitoko donc maquillage on a eki nango pona yo donc ce que kende moi soirée moko okozala na famille les belles dames ko sala maquillage oyo ezali na problème moko te na souhaiter bino so zotala ngai ba joyeux Noël nzambe azala na bino nyonso. Merci. It's going down tonight. It's going down. Le belle dame. Ok. Pongi selongi. Tobi makitoka. Tina te e kominatina. Beka peye. The boss brother. Merci na bino nyonso wandi na ngai ne bande po comme na ngai na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosa tsukumuni ke maquillage oyo bakisi implice na mtuna yo ko aimer yango ko sala ngai bien pe ko zala abonner na chaîne na ngai la Rocho avant obima ko sala ngai bien makasi ko bosa nte ko ndanga na Tukongo na Sepela TV. Merci na Boss Brothers, merci ne mtona ndaka ngai wana tukutani à la prochaine. Tina te et Kominatina. Bye. Bonjour, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na bino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de la fête, ba bonne année. Na bi ko bazo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tout nanga siko ki tia mona combien a comme si prix na combien c'est plati va vite hein na aucun de gauche na aucun de droite té na télévision na 85 livres ya pamba et tout nanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce que faut ce abonnement c'est plati va que le cause de la période ba fête na pe c'est bango na 85 livres et na ba c'est bango 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazolela inge olingo tika de bavanda calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV libiso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to sepela.